La voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman na ngaye, oh yango yo eh. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Non, mais ça, c'est ça qui n'a rien à dénier. Pour
Ici c'est la famille quoi. On dit que ça Robin a Yana non la beaucoup de Yana. Yana to bien ensemble. Joël là le Mobutu. Désolé. Joyeux Liboso. Voilà, on fait des livres ici, il croit à moi que bien là. Ouais, oh, ils ont bébé là, bon la lumière, oh, tout ça bébé là. Robin le Boubou, on fait des livres ici, on va nous aider dans YouTube, dans cette pendant la audio. Mais si vous même en live comme ça, on fait. Vous l'avez on peut voir votre équipe et pas Robin. Vacances. Si vous Robin a son médical bien rototique. Après, on va dire que Robin Obondico, réaction à l'eau. Comment on a un prophète de l'IBC. On a bâti à répétition, surtout que les premiers jours, on a limité. Réaction à l'eau. Et ça m'a vraiment plaisir. Je suis en train de faire des coaching. Je ne dis pas abîmer les bisoko. Biso tokoli na ba prière na bango. Biso okoli na ba losambo ya chama ilikolo ya TV pour sa solution quoi. Donc bango peut-être va servir mingi. Va servir peut-être trop ça tout de temps on flatter pour ça en hein, biso maté d'abord. Oh biso contemplatrice qui a malté ya ba leçon toujours quoi. Ba pour ça biso vers Nzambe. Il y a un moniteur qui a hasardé. Orchestre aussi connaît que j'ai un orchestre Nzambe. Biso to priaka. Il y a un moment de se retrouver à Ouattara répéter en face de biso. Il y a un moment de mon église, il y a papa na biso Léopold Moutombo. Donc tous ça va appeler l'ambassade de Nzambe quoi. Robino, présence dans Awa, nous sommes venus à Nzambe. Il y a une mission phase à l'église, parce que nous sommes avec Robino. Bateau va recevoir dans 4 ans, au même salon. Dès qu'on a commencé à l'année, vraiment, pasteur Benélé a développé des a développé genre il y a le monde de la matin. Vous comprenez? La prière fort. Bateau va y dire que la prière est fort. Si vous le sang qu'on a besoin un jour, tout comme on a mon pasteur, on va avoir ma compréhension, on va pasteur Benélé. On les a pas de la prière maintenant.
Et même bato azomona ngo lokola ezanga lokola bavanti pasteur osala ndenge na bacomédie mpona babese banini lobi badouble ya pasteur de liese bakobota ebele oyo aza molekisi nzela kua eza blage te nzambe bablakaka na ye te okomprendre nga nayebi eloko moko bateyaka baloba dans la vie il n'y a ni bien ni mal des fois soko olingi oteya momeli masanga mela nano na ye oyoka nano sentiment oyo ayokaka na se ya kwiti wana ntango oyoki nde okoteya yo oyebisekeno eloko elangwisaka eloko eza moko yo meli nano to olango nano to bandi koyesa motumba moko tika kwiti ozo comprendre eza azar te komona beno pasteur denilesi asalaka batour na bagroupe ya orchestre misiki ya congo nayebisaka baartiste na ngai okoma osufri na eloko moko nde babeta biso na mvutuma moko boye na misiki ya congo omoni moke bastile biso bobanda kosala barumba banini ekomi komunga ezobunga par rapport a nini eza kaka teke mpo na travail eza kaka teke mpo banigérien so batona balingi biso c'est spirituel aussi eza na fula ndoki moko mpe eza spirituel oyo ezali keno ezosalaka keno misiki ya kongo eza kombati na niveau moko moke te sikopo bapaster de minesi bakota bamakambo ya boye po misiki ya kongo existe omoni kaka ndenge alobike mondibu mbula oyo moto eza azar te so na ye seke na moni eloko nakenda n'importe où te natala bato nyonso na ndima bango nalingaka bango mela namoni eloko yango na ye sikoyo esprit okomi na ngai kotambola na barépétition bapaster baza bipokrite pasi bayokaka misiki batalaka yango bayembaka yango batiaka yango na bavoiture moto metikasaka mpe bango epuis namoni artiste na place art eza mabe po ya osala art tosumano nazoluki mpa na bango kisi ezala te badesordre ezala te me moto aosala art so art wana ya neti peintre bapetre batiaka badesene si meme église one ezotongama ya potomoko me moto aosala ngo yana architecte ya kosala na ye mais après ntango esila badekoro ya kati wana banani baosala kaka baartiste badese wana banani baosala biso bapaster todesine oya baartiste instrument oyo micro oyo kuna eyemamaka be moto asala yango aza na japon moto wana asambelaka na bango ese tomoni place vie kunekol aboyi koteya na micro safi tekrete vie nanga apote donc ndenge baotonga moto aobeta babriko ezaka bachrétien te il faut to comprendre que monde évolue baartiste nga nakanga eso nakanga plus de fois bapaster azoka musike mais ayoka na bouche elaki me papa andrei ote na quartiere ali na mama sikonga aosunga bango bakoma ouvert aboya na etawa ayoka misiki na ye esili asali akei parce asukuki te bango bazoyembela bolingo bazoyeba biloko wana eza l'église ezali nyonso l'église omona place bapaster mpe baosa badega te c'est-à-dire nous sommes tous des pécheurs mais moto ya motala na role na ye biso tokorejete bango te baza bato oyo baza na biso baofaire partie ya décor ya vie mais décor wana tokendaka na bamariage coutumier ntango tokende soki bali mwana ya moto apaster basenga bazala tofutaka te fete wana bafamille ya mokilo na yo baza bango nyonso bachrétien tobinaka te ata oya paster ozobina te boloki nzema mondibo ozobouge likolo na se ntango ozobouge likolo na se wana ozonga te na batv tomonaka te na trace tomonaka te donc bazali baartiste na biso fo pas tokondane bango en fait souci na ngai ezali ke baartiste basentir qu'on les aime aussi on leur apporte l'amour la correction là où il y a des erreurs tomeli-moi correction sans blesser de façon que ya oya l'église neli soki biso toorejete bango fo toko toluka bango bisika baza meti na ye boye na na complexité nayoki bango nazoorganize po peti omangi nokutu te baprofete ines akoti na pétition akobi oyango lelo biso bato bamema lelo profete ines akoti na pétition
Soyez ça la générique du toit, mais la générique c'est là. On dit que c'est là. Générique mais on c'est là. Surtout oui. Et logo. Parce qu'on dit Chana Nubo. Chana Nubo. Mais la personne, la première. Souka. Allez, Kala, on voit hypocrisie. Un jour, quand on a l'eau, un jour, on a l'eau, on a l'eau, maina TV baochade lelo mona baocha maina ba écran plat baopanza bavera bato lelo mwana desese leka lelo mala zosalisa bango mpo bamotibi baopia bango bandima un jour esika ya okende priere bazopamola bango baosepela on ne peut pas rejeter ces gens là ezala nde bazabe mpe eloko mibale na osepela ye tetu engalinga bo donc nalingaka ye parce que ye ya motu moko anelinga esprit na ye sikoyo alinga moto amatelemi epuis aza sur na ye nalinga mobali oyo azaka sur na ye epuis moto amatelo te ebonalandaka ye alandi mpena boye emona bengaka ye na biemission c'est bon tu as bien fait dans cette émission parce que akudaka likolo mpe toki babia komosola kitoko mpona ye alife rekola oyo likolo nasololaka mabe te elabi tena bato alobi ekomi kokoma kitoko mpo makambo nalobaki bakomi kozwanga nde en considération yango kokoluka lokola naosola kitoko omoni grand frère nanga moto na nzambe grand frère nanga fali mpo balinganga poani mpo amemaka te ndenge paster alobi nachangeaka te soki nalobaki i ekotikala i bato bamona mabe nde nalobaka makambo ya bavie wana eza makambo ya bavie en fait lelo ntango bavie ekomi kosalela nakomi kozwa te raison bavie ekomi oyo même biso bapaster même bamusicien même babitu bamotala bavie eza important et puis ntango alobaka bavie et tout ça namoni fabrication lelo abimike fale abie na ye abien mais andimi yango mais ye akokude soki aleki na ye lotunaka te soki tabeka dimeangaki eyani pile na azakola te na pile ya mokolo me na bulo soki ya tie nete eloko me bulo ya bulo ete na bulo camarade azala naobangete na bulo tobetana soki atie mardi ngabe na tie ya tie le 24 ngabe na tie le 30 ena problème na boulot respect ezalaka te yana de grand frère maname na l'église wana toi tokoloba badverse te me tozali yo mona ya nanga alingana te alobi bapido na te kokende pa bele donc na boulot tozobeta oza encouragé challenge entre bamusicien awe mais parce que il faut ye mpe ya musicien aye kotika motu te babetana baba sikoa ogani agani neti ye boye lokwa na ye awa isini souvent prière au continue on a besoin de on a besoin de prier déjà dans l'étoile mon réseau prier déjà donc à partir de 2020 ma mission na fait 3 on va au matin on comme on a monté au niveau il y a ça sikoyo loin na bagué pas na ye lotita na osala prière te po ya za dia azali ya totini na nzoto onde abinya kandi lokete zokata dato totini kitoko bien ayeba bien aza motu ya masolo ya makasi epuis nga na ye kobakisa kaka impact mpo bato basanti kameme ke nayaki mpona motu moko te naza mpona bango nyonso eye toa mpe na barelation ya kala so tokutani na nzela atelemaka ye ahonorenga epuis tolekani omika mosuki onanga tolo question moko en tout cas depuis na yao narekuna lelo naodika nde nzembo nzembo ya rumba na amor ya fali tout le reste c'est Sebene na Sebene. Donc retourne à Robino, après avoir compris le rumba, et donc quand on a venu soutenir dans le code, mais ça n'a eu na makino kapa. Mais déjà côté bafandile na apesa facilement eza wana na makambo Robina. Natekelaka bato oyo baza nango besoin. Koma tekelaka bato oyo baza nango besoin. Na otekela bato eloko bato balingi na bango tekala force ka bozwa yango bolia yango. Non. Moni na lobaki ke no bato tosala ba effort ya kolongo ye na ba français lelo ozomona le bato tu bakomi album international bakomi ba album
bakomi kodébrouiller mais bayinelanga mpona makambo oyo tant alekaka na lobi toyemba na bafrançais rumba c'est bien bon mais rumba ezolimite biso ozo comprendre lelo omoniki baartiste congolais bacomprendre mais baza na courage ya koloba te kena mwana oyo ndeko oyo petit frère oyo soki master oyo alobelaka biso tolekaka na babiso tofikele kutu na baparent mais lelo baosala ngo baalbum okomona mikolo ekobima baalbum mpo nazwaka exemple napesa exemple tolanda omoni motu soki aosala makambo ya bien il faut toloba tolanda exemple wana napesa exemple maintenant vie na biso fali mbuba azosala baalbum oyo bato bazoyoka ngo partout na monde entier biso mpe tosala effort ya koluka kolanda linie wana mpo azalaka ye moko te mpo motu mosapi moko esokolaka elongi te aza motu akoleka abunda na daju abunda na wiski abunda na davido abunda l'époque na badija akafanga abunda na bato wana tu aokoka te donc biso bafrère na ye bacongolais tosala effort ya koluka kolanda eloko oyo c'est très important baleka bafinganga mais lelo nazomonaki bato baannonce baalbum international c'est bien bon nga naza très honoré naza très content na acte wana musique ya Congo il faut développer musique ya Congo il faut epusa il faut ekende soko omoni nga naosala seben na kangami awa mpo na comprenda que non seben niveau international déjà yango ozala déjà international donc naza kutu na pasi te yango omoni ke tobeti batonite na facilité tobeti miso na miso tobeta na facilité babinananga na facilité bakute na facilité mpo na seben ezalaka déjà international donc yo kotindanga nakende koluka koyekola eloko oyo tomesana nango ya rumba tomesana nango rumba eza eloko moko ya spécial mpona rumba soki bandobetaka beta mpe tobeli moto moko na public akoya koyemba ye oyo tolinga tosala lelo eza musique de recherche donc so osalaka musique de recherche te ekokomelo compliqué epi komoso donc voilà rumba tokotika te mais kote mai ezotiola il faut tolanda. Voilà, Robin, on entend militaire, maintenant on a la débat, on a la réflexion. On fait des messages spécialement pour la Robin, pour aussi ça la mission, pour continuer les monde est changé, monde est comme international, monde est comme world. Il a beaucoup ça la musique était pour tout ça la thé. Donc il doit rester ce qu'il est. Deux, après changer il faut pas changer ce qu'il est. Donc à otika la rythme na e, à otika la ko bato ba on dimaye ne va plus se faire de zone dimaye. On dit même bon et attend toujours na franc parler. Bato ba ko comprendre le noté, mais lobby va comprendre. Trois, na e boye ça est que tant éco. Il a tout à salade. Et ça qui pose la malaxé dans mon qui. Mais si autant il faut goûter Kengo, goûter Congo, goûter maman na succès, et on a ce que merci beaucoup. Au sentir la maman. Donc, héros, il faut planer pour qu'il vers la gloire. Parce que dans ça qui est prophétie, qui est en janvier. 5 artistes morts et aminés de Baosila. Baosila, malèque. Sikoura, Bango Sikoura, Yé, na deux autres. Na Moudoumoua Kalasila, Baomata. Sikoura, Yé, Azomata. Bao touché sommet. Oh, ya Bouloa. Batouana, Baosila, Kwani. Oh, Babé, Sibana, Baosa, Bakis, Baosa, Badezo, Baomaboma. Alors, Baokita. On a le balika, il faut pas tout le monde aller au Salema. On a mis Nito, on a trois au Baomata. Alors, le col a on a hier confirmé pour mon qu'il est mona. Mon collègue au Salema, le bâtiment de Okisi. Il y a un Okisi, c'est un temps et un samedi. La Yébouti qui est à moi. Surtout qu'elle est tombée dans la sortie d'un Zété. Zété et Asuka. Et le voilà. Non, dis. Asuka, Atika, Bana Bazar. Bana Bazar, au Sali Sarama Solo, Basala. Tigana le Sala. Hola.
Merci beaucoup. Merci. Et tant la Merci. Donc, tant la qui oublié, au papa, au lit à mon au son Merci. Oui, un jour, on peut se prophétiser. Un jour, on va la clé à votre côté. On va reprendre la pasteur de l'île. Merci beaucoup. Donc, nous avons tant d'ailleurs succès. On va nous placer et la zone à placer. Au disco, les locaux ça, même dans la trace partout. C'est un moment épique et frappé. 2022, 2023, 2024, 2025. Mais au monde entier va vous et voilà, merci beaucoup. Merci prophète. Merci prophète. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci prophète. Ah ok. On s'en a plaisir dimanche pour L'église, on m'a dit. Oui, c'est mon envoyez pas ta parole de l'eau, prophète. Envoyez pas ta parole de l'eau. Tango yangoyo, tango modimo, tango bikamwa, tango mafuta, amina sebola lobo, sebola lobo, sebola lobo, mutwale lo, wana mona yako, sebola lobo, na betesa na ume niteni, Mais commentaire par rapport à ce famille d'un prophète. Non, il est fort. Assemblée là. Comment on a fait? Là, il y a la place qui s'est appelée. Ah, qui s'est appelé? Qui s'est appelé? Comment on a tapé? Zappé. Ah, ça veut dire au Liban. Voilà. Dans trois félicitations. Merci beaucoup. Dans c'est là où je vous fais ça là et je vais te bénir. Merci beaucoup prophète. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci prophète. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez faire un pasteur de l'île? À chanter de tes voix.
Ngai Maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils ont centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tout ça des crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, palata, et puis qu'on sait un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tout ça des gel douche, tout ça un grand format, un petit format, et ça a mis à paille, ils ont adouci la peau. Tout ça des cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bomisango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont huile na bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tout ça pe na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tout ça pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, colorovimba, ils ont traité en haut. Tout ça crème Borex, où ils ont uniquement pour papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tout ça Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça la zinguinalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatu, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension. Ceux qui tension est mataga, à normaliser, ceux qui quittent à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où et ça mis à partir de l'anxiété et en Congo. À part qui si on a si côté de la bino, tous les maladies qui sont auto-traités, tous les préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps pour permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui si peut se rappeler, voilà tout traitera en couple. Et contact Nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba tene tondante o esala ke muto abima ba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini o solution à problème na yo.